napeseli bino ka message beaucoup bino nyonso mikolo ezaka makambo ya Congo Millennium Congo Millennium Tatiana Osango ba diaspora nyonso tout bana Congo bana monde entier en fait nazo lancer bino message oyo bolanda émission Oyo Congo Millennium bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti polémique aussi mote na balandi nyonso ya monde ba internaute nyonso ya monde na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, do elobela nyonso. Na sengi bino bolanda rango émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium mais surtout penza bino bayo bolinga kolanda biso na émission l'invité sur Congo Millennium. Ya bino Tatiana Osango yeyo câble mère de la presse congolaise lelo penza tozana esengo ya koyamba pona bino. Maman chérie, la femme qui a mis l'eau dans Coco, on l'appelle Nana Amelia, ensemble na président, il y a groupe Rehoboth. Rehoboth est un groupe, il y a Nana Amelia, David Chananga, Ye Azali Moko, Mokambito Pendetobara, président, il y a groupe Rehoboth. Donc ensemble, Nabangomi Balé Torosom Bitinia Makanisi, par rapport, il y a Maïmazali Koleka, na ville province à Kinshasa, et surtout peu plus, Nakati, il y a monde théâtral. Maman chérie, Mbote Belé. Tatiana, ça va très bien par la grâce de Dieu. Na mopanzi nanga pe koto nazana président David Bonio. Ouais, par la grâce de Dieu vraiment ça va ngolo nkolo. Nzamba o salatara nengozo mona donc ezolakisa ke nzamba aza penda vivant pour na biso Jésus-Christ est vivant. To bana pena mbala moko na Nana Amelia, maman chérie, la femme qui a mis l'eau dans Coco, la dame. Et qu'elle est sous la dame parce que son toqué côté qu'on a l'homme. Donc la dame. Nana Amelia expliqué biso non penza moi mukie pourquoi penzo zoa ba kombo nyonso ya Salvatore de la Patria au Bimaranai. Ah bon pour nous encore comment mon fils d'accord Bimaranai était. Et ça que non na pour nous l'angelo ka bien pour bien pour na eluka bien. Na pour nous l'anga JB mpia na moto pamba l'homme qui a mis l'eau dans Coco papa chéri. Et ça que ndoki. Donc, on ne connaît pas demander, il n'y a rien en face de maïs. Donc, cela veut dire, dans l'idéologie, il y a papa chéri, au moins ce qu'on a Amélia, Abima, maman chérie, la dame qui a mis l'eau dans Coco, la souveraine. Danger. Kota penza Nana Amelia, to sola non pe to zonga na moi sima Nana Amelia. Yo pe to bi ke er moro boy neti ngai vraiment personnellement na eba na groupe Lisboy. C'est ça? Ya ngote. Et pas go. Ah d'accord bon. Taranga be vous na tâtonner. Yosko expliquer biso vraiment d'abord parcours théâtral là. Tinga banda théâtre na groupe évangéliste. Et après na yo longwa na commis et pas président nanga Mbutamase Betonto Lolo que j'aime beaucoup, c'est mon président oh, vraiment à Salangala Zala lelo ceux qui battent reconnaître que Nazana Amelia c'est grâce à lui mon président Lolo Malombo donc na utikuna et puis Nazaka kuna la permission na inde permettant à la groupe Rehoboth. Donc abi bon on sokoli somba le pango nao na so pe le pango na la chipi bana na kata le pango donc cela veut dire que le pango est un groupe Rehoboth. Donc jusqu'à présent na zapika pas présent en Mbutamase donc na longwate. Nana Amelia, yo mo pe ata ngotala na monde na bino ya théâtre penzo mona surtout pas na bino la dame qui a mis l'eau dans Coco. Tant ngotala penza pa na bino moko basi bo se reprocher nani par rapport à quoi ya musala ya comportement to ndeni na nyonso surtout na to banana na comportement. Bon, moi je vais parler de moi-même parce que ma comportement là on a bien noté parce que Amelia se comporte très bien comme une maman. Elle se comporte bien. Dans la base, dans notre division, dans le groupe, donc nous avons un peu modèle, donc je parle seulement de moi-même. Nana Amelia, le lendora le roi papa chéri. Attends, oh, l'endeni. Donc je peux m'embo papa chéri, na moi ba charisme papa chéri, moi au boudé papa chéri na plateau sur zana et aux unions. T'es non boudé, t'es ta façon de parler. Est-ce que roti kaya tandambute? Par rapport à quoi? T'es tu tournes la main ton ani. Balandaka eloka bien ma et chula kala nzele ekendile
Donc on a copié na nyonso te parce que yaza mobali ngana nanga mwasi. Cela veut dire que Amélia se comporta très bien landa mutu te, mais est-il que babi idéologie eza magie. Na monde théâtral bosola na nanité. Te to solana batu nyonso. En tout cas, zana kanisa. Ah, to solana bato basala nga mabe, na sola pe na bato basala nga bien. Tondo zano ebibe bato basaro mabe. Ah mais mokilo eza nzambe na mokilo to pe na Satan. On a deux mondes, il y a Satan et le diable. Na nzambe. Donc ya biso na okomba mutu ma wasala ko mabe molinga ke mingi. Nga batu nyonso balinga nga te nga lingana nga bango ha. Neti nani? Na yebi te bango ne ba omiye baso baza banani o balinga nga te nga yebi bango te. Bango te. Bango de ba yebi kende amina na zana nga ka ete ka pamba boy na sale logo ta yini no ka yo. Mais nga na yebi te na singa kana nzambe apambola ba jaloux na ngai. Somoto, tozonga na mwa mukie côté à président David. Président David, yonde mutupe ozo kamba dans tango la dame qui a mis l'eau dans coco azala raté yonde muto simba ma solo. Ouais, même temps ya zali pour azat. En même temps au kutingat. Na diriger donc les âmes sala oyo. Dans une formation premièrement et puis maman chérie a formé nga na onga na jusque pas na ye ya onga pe na transmettre parce que tozana bango ka bandeko baba frère nanga ba sœur nanga baba collègue nanga na transmettre ka oyo maman chérie pesa kinga ya onga pe na zo pesa bango de tout travail na bandeko nanga vraiment on sait que tellement bien na sur bomona ki séquence oyo to le ka awa ya répétition dans on comprendre que non c'est pas pareil quoi dans on sentit pendant que non elo ezanga ka olo ba check. C'est pas pareil parce que différence c'est ça. Autant de peine à groupe tout le monde arrête. Au senti pendant que non, bah tu vas s'exprimer, bah tu vas travailler, au senti que scène et vivre. Il y a un des épannes plus moussala scène et vivre. Donc même théâtre n'a pas on appelle premier épisode et bani le rôle à la fin il y a un film à battre moussous. Donc les arabes moussala des plus donc travaillera plus na détermination moroboye mais mingi eza formation oyo leader na biso nana Amélia maman chérie moto pamba la souveraine la dame qui a mis l'eau dans coco a formé biso de toujours transmettre pe public na biso déjà bazalaka d'accord na musala côté musala ko to lo baraté pour na kini lelo vérité za moko ezani vérité za moko nga ngolo baté que to ba premier. Mais vérité, moi, je ne sais pas si c'est plus public. Dans le lobby, je ne sais pas si David a avantage. Non. Et ça, que non. Je me sens que vie est ça. Rebot pena, les lots na kin. Pour moi, les lots, tout ça émission internet, oui. Bisso, tout ça plus basé na kin. Na kin a souillé. Moutouti pena potonné, na potonné, bozana poto, na souillé pena kin. Parce que moi, tu belé na internet. Vous savez la rana bango. Mais nakin, c'est pas pareil. Au senti par maman chérinde, leader à mon foudé, donc il y a plein de temps au cartonné, au senti par kindoki, katina bonzambe. Watango longwa yo pokomi o azaki bo. O longwa. Problème. Battre la image. C'est ça, problème. Na rolo balobi nanga te parce que lobi nanga mutaye biango ezanzambe. Kasi yango wana. Na rolo bat. Lobi nanga mutaye biango ezanzambe nzambe mutaye bi keno David lobi ozala bo. Mais onga na zolo ba eza onga na vivre. Na kin muto aleki na Amélia na bato balekaka na télévision na kin na bana basi na théâtre ate. So azali émission yango oyo aleka pe aloba keno ngai naleki na Amélia et puis ceux qui peut batongo ba bimi pour bimaté moi maman loba oyo muto bimaté a contredire nga parce que le roi ba bimaté ce pas bimi public ezali micro baladeur au sel pena micro baladeur otuni bango s'il vous plaît na kutela na président David Chananga l'artiste qui domine alobi que non pour oza pemenya la souveraine yo pour mo dominer na yebishi ozo dominer on matala ka garçon nenga zati wandeni au senti rien à dire au senti na ngelote on a tout na ozandenge ni ba sentir que garçon ozo s'exprimer bien on se comporter comme il faut à poser à calme
wana siko fo bango baloba na palin pour wana siko ngako lobela bango te parce que lobi yango esala zuwa mais na cinéma lelo na kin bato basepela ba design oyo ya na télévision na kin bato basepela na poto bato basepela rien à dire donc senti pendant que kin ndoki mais kati na bonzambe toujours mais Rehoboth nde likolo toujours. Nana Amélia maman chérie tozongela openza mwa moke tosola siko openza likambo ya carrière na yo banda carrière na yo na année nini et puis siko okomi na 40e année ya carrière na yo. Merci. Nga na banda théâtre na 2002. Ça calcule de 2002 à 2018 et puis c'est combien? Calculer le pas banane. Donc ils ont facilité na oumeli vraiment na monde nango mais pour nanga ils en ont moqué donc il faut vraiment na bakisa les sous na comme loka ba maman na biso boyebi donc na 16 ans vraiment ils en moqué faut na bakisa mais groupe nanga et sali 6 ans donc le 10 mai donc 6 ans donc on a besoin de zamba pambolanga na zala nani pour carrière bakisa pour avec 16 ans ça quand moqué il y a vraiment moqué. Nana Amélia balobi vraiment yo pe osalaka na banzonzi. Oui. Siko nzonzi et apporta nini na vie na yo. Nzonzi est portable et belé et ça là vraiment d'abord na yebana na kombo Nana Amélia que lelo penza requis di Benz a bengi yo abino il faut que nous stationne que ça Nana Amélia émission par rapport à quoi pour mon que non na sala nzonzi ya so na yeke na sala na nzonzi te na za femme morobo ou soit femme ménagère alinga yebanga te donc nzonzi est porté nga ba makambo ebele eza ba place mususu mona ke muta ko kota te menga na me na koti de opportunité belé nana ndako bien na lataka kitoko mwana nga za poto de mambe belé ya bien pour na nzonzi mais à part wana nzonzi ngo pe ka wana porté la mama bien et kufa na ngo pe lisusu toko masiko na point wana nzonzi ngekufa banani yango wana te yango bo yango kande mutu toke nango bongo te mama chérie siko nzonzi ngekufa bino nde bat bobomi nzonzi to eza ba producteur te ba o baleki na biso ba eno kala tende ba bomi nzonzi et puis par rapport à quoi moni biso ba mele to zeso to nzonzi ngboye au sentir tant aussi so ça musala moi caché na bien caché on est permet de foutre les yeda mele minerval la tie la mbala on ya bien pourquoi ma fouta na bien bon wa bien mais nzonzi ngelo commence au kebo ba pe so 3000 francs transport yara no c'est lo moro boy numéro 1 d'abord ba producteur ba bomi nzonzi o producteur mo ra exemple songolo pakala ana leki na mo za pembe a mo sikitoko abiya ka osala a ozombai na poto et comment ça so c'est nzonzi pour faire zombai na poto yaka non ko apporter les biso en plus ya musala savoir faire na yo oyo yebi na musala libala ya na ngokaka ba biso ba mela o toza bien bo isa libala te za musala na ngai on libala tcha on na deuxième position musala na nga d'abord pour le mbala ko boya nga mais musala ngai boya ngai ti de mon ba kenzo nzinge c'est kufa parce que numéro 1 ba producteur ba baby nzonzi deuxièmement ka ba producteur wana o le ba lukaka na ba groupe que non amela na groupe na e na kena groupe amela na besoin un tel na ko lukele ba o baza capable pour que musala ezala bien mais non abengi yana mwasi kaka ba en tête moko bazala kana bande bakanga ba proton na kisi dona e barate kaka ba en tête o basala ka nzonzi ka bango wana kaka mais moi amela za sala pe musala bi ata amela te ngam bengi na mona ba onde bazaba complexe babanga nga et jouer nanga façon nanga d'être dona tunde babanga te parce que yo pour les kaka moi chaud trop te na les gras chaud te chaud par rapport à quoi senga mbongo ebele bango atali boye osenge mbongo ebele apesi yo mbongo ngo maki oteka boye tant muso ateki bien te elonga mela pendo teka bien te talanga bina bien ngana teka te blandi kala base masolongo yebi parce que na sala film moko ya groupe nanga sombre visage ya groupe Rehoboth à part banzonzi ya groupe Rehoboth sombre visage beta ba vie grave na mayele nanga na président pembe nanga parce que babi il nous fait la force mais zaki nzonzi ya libanda te
ça qui a groupe na biso mon Rehoboth et ça va vie est belé ça va vie est belé donc mon makambo yo banzonzing ah nenga so bela ngoti musala bango ndeza muke ba pesa nga charge ba osipila Nana Amelia lelo penza tango zotala bino moko na keka pa na bino ba actrice comédienne topé ba acteur ya cinéma bino ba actrice nazo bien non bino basi okoka surtout penza tozotala surtout na biso na ba journaliste ya net okoka okuna na Amelia basola raté baswana ki paf omona pe bozo fingana na ba émission elo bino na bino elo nyezo saboela ni wana nga mwana lo ba mama bato ya te pona yebi na ngai te owela mibali nga na owela mobali na owela mobali te nga na yebi te mwana tanga pe bato ba wela na en tout cas na yebi makambo wana te nga oyo salinge miso moto na yembi yo bien toza bien na sola na kitoko pona na likamba moto te na ngana likambo nzambe abatelaka nga chaque jour tongo poka pesa nga pe mofeli donc na musala na nga na proma motu te naza mutema malamu na linga bato tout pe okoke tout na pe bango on pas na mela c'était on moi malamu moi aime sous jalouse ba koza non pour la sala ande musala kitoko c'est tout. Nana Amelia na carrière na yo loko nini ozomona ke nano salité on a salité on a sali déjà les belé parce que vous avez un groupe où ils ont facilité au diriger ça grave donc ils ont passé on okuti bana mutu mutazo na comportement na uti nango donc yo maman il faut gérer banana donc ils ont facilité ils ont passé on a salité les belé na za besoin ngai moko po déjà nazo produire groupe nanga abanzonzi na salaka nana besoin na koma na ba matériel ebele na groupe nanga nga moko na sala donc na sala lokola maison nazo ko maison de ba montage bleu na sala bloc neti yanga moko maintenant na komi na makoki wana te olo sa otala biso émission na poto akoko soutenir nga apesi nga caméra machine ba bloc ebele po ke musala na biso ke ka libuso donc na koloba ngwana Nana Amelia mobile penza lelo abimi alobi ke alinga bala na yo maintenant moi c'est na bala te poani non parce que obotcha ngo déjà en deuxième position na lobby bo na lobby bien na tshaka na musana nga na première position libala na tshaka na deuxième pour lelo mobala ko boya nenga mais musana ngesa nini e boya ngati mais so mbala biki amene na bala ono boya tena on dit maintenant moi c'est faut na bala faut na bota na pona na mola moko faut na bota libu mo bimisa bana kitoko et bien les bazar pour na bota 4 na dernière jeune fille na moko ana 17 ans pour na bota sous garçon donc deux filles des garçons bote nana na mobali moi c'est pas bota kana moi si kitoko pe ande ba otalo boata pesa ka chéri na otalo na poto mbote mbona to so musala tikama mbona my père otalo na poto pesa mbote bon mobali faza kana poto na kisamba barate papa ka se na kin pia mbote ba bisous mbote te bomba la motema ya kalikamba motema. Voilà, on continue. Balandia, Congo Millennium, président David, Tozonga Siko au côté, non, pas difficulté ni beaucoup dans Naranango, na groupe théâtral Rehoboth. On a plus, on a appuyé quand les maman chérie au Tcholoba. Rehoboth vraiment, batuming au bazomo na maman chérie était trop. Tant sur na banzonzing, to na ba film na poto. Occasion yango oyo nazo isenga na batu tout o balingana na Amelia. Première difficulté oyo nana Amelia zanango ya liboso eza caméra. Donc mutu tout o azana bonne volonté lobi ke ngai Amelia na là fort parce que bolingaka batu. Amelia na kraka yo, Amelia meilleure actrice, Amelia yo za danger, Amelia biko jouer. Amelia na nzela ya président na David Chananga à l'équipe na oyebisa mutu tout o alingaka na Amelia. Atindela e caméra DSLR 7D na tangi na kombo 7D ya na poto wana ba folar so bi pena ke yo lingaka Amelia parce que so otindi yango to koleka peka awa na Congo Millennium to kotanga pe kombo na yo to ba ke no tala ndeko na biso papa na biso mama na biso alakisi vraiment ke alingana na Amelia. Première difficulté na biso yango wana. Mais balandio banda Congo Millennium pendeza bato mususu ora na besoin asomba o maboyi na pe o batanga kombo na ye. C'est ça problème exacté. Ngas na lobi kaka. Difficulté bozana ngozara problème ya matériel. Donc makambo etali matala moni awa. Moni ngoyeti.
ngai na lobaka plus na mama musala nga moni soto kena manga mususu neti bato balobaka wana bakoka na bango te na mangambo bango balinga kosalela bato wana o bastemai badizai bateni o bakar bajeune eza nango mais ngai nga pena kolobela mangambo wana te po biso toa bana centre ville bana matonge toa branché donc sans kobanga tobangaka pe te toyebi mangambo ebele mais plus tolobelaka musala nde eza na makambo tu yo moko ye awa okuti bien ke scène wana omoni wana eza improvisation eza te ke bapreparaki yango te okoti nayebisi bana boimproviser baimproviser donc nayebi so ke mayele oyo eza awa na kati ya groupe oyo Rehoboth tokomi siko na besoin ya bato basoutenir nde mosala toza na besoin te ke yo olingaka amelia mpo moni bato mingi lelo babima na bainternet banani bato ya théâtre internet neti biso David bato internet biso David oyo mais Nana Amelia aza moto internet te ye pena aza moto basera bacassette bacd baotala bato na cd na nzonzingi ye azalaka déjà sikoyo lelo okomona baka moto mwa internet mpe akomi mpe songi ndenge nini ya lelo Nana Amelia abike no te yo olingaka ye vraiment asengi na yo motu tu difficulté ya munene oyo aza nango eza matériel soki olingaka vraiment tindela Nana Amelia matériel caméra première position eza nango caméra machine ya montage sima mais caméra kaka DSLR 7D so pende eza omonake non musala donc par semaine bokozanga ozwaka film moko te donc eza neti mutu moko ozwi Pierre moko obakisi likolo ya carrière ya mama chérie donc mutu to osala ngo ayebake nzamba okanisela ye parce que biso toyebi kisi te toyebi ndako nganga te toyebi ka musala oyo nasi yo moye tu talaka so ye otamboyi na kini yo za journaliste bangambo ezaka mamu na bino tant yo tambolaka na kini okutaka bagroupe ebele ya théâtre barepeta na babar barepeta na babar mais osenti ke no mwana mwasi moko tosali 6 ans 5 ans donc les 10 mains tokokisa 6 ans na kati ya salle oyo on paye ça c'est pas facile pour moi mwasi à tenir coup bongo eza mingi te ba fille mingi ba banda ba groupe mingi pe banda mona kasali inane bakatani Nana Amelia quand même aza fille moko ya félicité azo tenir coup a okende batu bolingaka biso si réellement bolingaka biso soutien na bino bana poto ne ba soutenir batu bana monde entier oui bana monde entier ne ba soutenir batu donc Nana Amelia a besoin de soutien na bino na leli na caméra ya Congo Millennium soutien na bino ya matériel et kolongola ba difficulté oyo groupe Rehoboth eza nango bobando mona Nana Amelia chaque fois ninge bolinga bomona ye Président David ermo pe boye soroza sur scène au sepela po bendi pe moi diam noir bon tota misu Balandia Congo Millennium batala misu ya président David. Au moins président a pensé moi muké pas long la moi. Te na long la ka moi mutoki te maman. Mon la garçon ot. Congo Millennium ben na pena bien benda peno senti que non. Tane mon esprit. Te dane bo sepela. Tane bo sepela vraiment bo sepela. Maman chérie nengo côté la moi Nana Amelia. Bablo kona mela on te don mela on te. Il est naturel kaka. Soit sur 5 na CP la rapport, babi on donne 5 on a. Donc on a payé ça et on a payé ça public. Nana Amelia, une dernière question. Balobi ba fille oyo topé ba dame, o ba salara théâtre, ba koma ko linga na bango na bango basi, c'est vrai? Donc ba lesbienne. Voilà. Bon, on a les maman té. N'est bien ngoté parce que non na sala ngoté, mais non répondre mutu moko lobelo mo na TV ya biso awa collègue nanga kaka ba tourner l'émission na ba rôle tout rôle nini oyo obo ya kosala ngo abi lesbienne bosko habité wana batikela ngo na Amelia comprendre moi ni nga na artiste moko complète ni naza nga la beta ka rôle tout mais naza bongo ne pas dit que so ça la rôle ni so za bongo te nga na poto na joie sombre visage naza aveugle est-ce que oyo kutinga naza aveugle te nazo mona n'est pas dit que sous ko sali rôle wana do c'est ko sala makamwana te na répondre ka yi
nga naza lesbienne te pe na kotikala jamais kozala lesbienne naza mwasi il faut nazala na mobali po babi bilenge mobali eleki bilenge mwasi donc mwasi abongi na mobali yango nani ye moko miyebi kaka ye moko na etangi koma moto te po totangaka komba bato te obanga olanda yo mpe loboki pavillon neuf te nga kuna te moni nga nalobaka kaka maloba oyo eza ya nga na groupe na nga Rehoboth. Je parle que de moi-même. Mais bateau bayebi par rapport pour ninga na ngata ngaloba ki peut-être bato bazaki mal compris. Amélia aza mwasi arotikala mwasi. Na changera te. Na komi koto te nazaka mwasi. Pe na otika osa eloko te parce que ça abomination. Donc naza lesbienne te. Merci beaucoup na balandi ya Congo Millennium. Lelo vraiment esengo ezalaki. Nazala tan nasala rôle wana moi le rôle lesbien alors ba bon point pour nasala pièce mon titre nango double clic na joie sko lesbienne na biso tatina na betango grave pourquoi na betango grave na kenda place ba lesbienne bazalaka parce que ça rôle na ngana sala na iba basala handeni bongo tan na yaki na scène ngana osepeli soti na betango pena sérieusement ils ba fille mususu bana ko na message ba banda linganga. Mais tant que baye bakuti et ane bongote parce que même Bible lobby baloba mabe pona yo mais bakuto na ngote donc ils ont dit Amélia. Merci beaucoup maman chérie Nana Amélia et surtout vraiment ce qui peut te féliciter au na Congo Millennium et surtout nganaza vraiment mabe. Félicitations d'abord pour nape musa na yozo ke malamu et puis na stabilité to kuti awa. Merci beaucoup vraiment. Voilà, na balandi nyonso. Il faut d'abord kadi. Tokoma na balandi nyonso ya Congo Millennium mais surtout vraiment il y a émission l'invité topesi bino vraiment merci beaucoup tokomi ko pusana iko okelo kendo vers la fin il y a émission na biso ya mokolo ya lelo avant que to sukisa na maman chérie question weye ekimaki yango siko voilà. Pona nini ozwa kombo ya JB nyonso mobimba boy pona sepelaka na JB po aza musicien Èvre maman chérie pe aza artiste ya Èvre bango bengo pe Amélia de la Forêt te kosala moi eloko oyo olingi osala wana te nga naza kaka Nana Amélia maman chérie po so otandi na vandi ezaki ndok aspect charisme nde ezoboma donc rien à dire bana poto bino bozo mona na fingi mutu te na lobi ke de moi-même check maman chérie. Voilà présent David tokomi na suka na baye yo nyonso bazolanda yo partout au monde. Ouais nga ba masa baza moi trop libanda wana donc neti mikolo yo siko mo ebika faut trier parce que nga pe na liste siko neti mikolo yo ba masa nga mo boye ba pe na mikili basale loro na bango Parigo Vintage orchestre bien et fongwami na poto ba ancien wenge El Paris on a mon massa na ngai mon ami personnel Patou Bofo sa tornade l'espoir du moment grand chanteur na mboko yo ayolongola pena ba faux chanteur na nzela quoi dans ba sepela la musique moko sans insanité bazo beta musique mo ya propre ya classe on avec les solistes stars Pichu Santiago donc au senti na guitare et beti ba sala des chansons na bango moko chanson promotionnelle on a directeur en marketing na bango awa ba sala des chansons promotionnelles na bango répondeur et ça déjà la plateforme soit téléchargement beau télécharger clip chanson président o c'est la pe promotion émission nanga émission nanga o c'est la promotion faut senga tata yo mo t'es tout changé pardon eleki déjà donc changer vraiment s'il te plaît parce que ngai wana téléchargement donc faut pas contacter nga c'est bon mais de toutes les façons comprendre les gars que non ils ont mouvement moi si que ça la met donc il faut tout chango poids bana poto bazo comprendre maintenant le baba ancien wenge El Paris Patou Bofo sa tornade avec Pichu Santiago déjà musala kitoko félicitations à bino parce que tout le monde va d'accord na bossane té mon ami personnel Dadi Fagwa na robosa na té yozala yangai Fiston Bowel Christian Biriki Patrick Epada vous êtes tellement et belé sur na tanga bino tout et amour passe mais viens nanga M Misha Marciano
ndeko ya Jean Kouketana manager ya groupe ye pena muta manager ya groupe avandi wana na Allemagne donc vient na biso Misha Marciano MM donc ya yo yango wana maman Rebecca na pesi bango mbote Misha mi na pesi pena famille na mobimba mbote donc boza tellement ébélé tellement na robo santé spiritus les Moussa faut faire litoke bango tout wana baba staff na biso ya mikili ba soutenir pe groupe au robot na pesi bino ba mbote trop mais mingi na zo bisara batuke bo pesa groupe au robot chance bo soutenir biso lelo na za besoin ko sala polémique te mais biso to le bara plus de mama musala o to za na kati ya groupe oyo biloko eza na kati awa o mama chérie transmettre biso to na besoin to bimisango. Merci beaucoup, Président. Merci vraiment parce que comment on pousse voilà, parce que vraiment, ils ont timing, maman chérie, on a bayayo. Merci vraiment, la bayayo. Même pantola jean ketchup bien, pour maman chérie, ça sera toujours bon. La merci na camarade nanga, wana za master nanga tongo, master nanga DVD internet c'était DVD, il get kamanzi. Camarade Nanga, merci beaucoup. Na Osala, Kanapesi, Blondine Fontaille, Brigitte Fontaille. Brigitte Fontaille, vraiment merci. Na Bilamo Tindaki, merci. Kokatanga te pardon. C'est monsieur Zayanga pardon. Elle est vraiment moulaï penzati. O émission Nanga l'invité. Ngane na za l'honneur. Président a l'honneur, mais ngasi kodra likola président. Ouais, maman chérie, yo po yebi parce que faut total la timing parce que ça émission il y a internet. Voilà. J'apprécie beaucoup vraiment la mère Nanga. Pardon. Merci beaucoup. Nabalandinyo soya Congo Millennium mais surtout vraiment na number one ya Congo Millennium. Papa Riki di Benzi motema ya la maman Ngouli. Maman Jolie di Benzi motema papa Riki di Benzi. Il faut accélérer maman Ngouli. Pas de problème. Maman souvent bien na balcon hein. Merci à maman Langa, mère et yes, la révélation. Napesi Bambote Boubele, napesi le Maya Diki, le bourgeois crédible. Bambote Ngona, boza vraiment tellement belé, bamasta Langa poto, Tina Diampové ça. Merci beaucoup na moi au Tinda Langa, bien Blondine Calabas, Brigitte Fontaille Masta Langa, bamasta Langa boye belé. Yo sona bosa nyo ma bé makas, bijou ilunga mo sa pembe. Donc check, c'est pas pareil. Eh, ma copine, pardon, Limbisa m'a fait na kamana na motema. Rachou le pandaskin. Maman na Dilan, la Cour suprême. Moi ça pembe. Rachou le pandaskin, la Cour suprême. Maman na Dilan, moi ça pembe. En tout cas, merci. Na ba conseil au ça baza vraiment moi belé. Yeida Amélia, ma chérie que j'aime beaucoup, ma chérie. Ba bisous maman l'ingako tellement trop. Merci na caméraman na biso. On a filmé biso kitoko et pourquoi pas à toi aussi Tatiana na ndenge vraiment penser qui nanga pour ça l'émission et merci na groupe nanga mobimba bosé belé na otanga ba komboté Diego motona libandi merci beaucoup vraiment la confiance au ba nanga ba pesakanga en tout cas merci beaucoup je vous aime trop mais toujours kindoki katina nkolo a connaît pas demander il est rien en face. C'est Maïs, maman chérie, la dame qui a mis l'eau dans le coco, la souveraine. Merci. So non rappelé zo bandela. Bama non yo rappelé combo ya papa chérie ça va bien. Wana on a benza os au sango depuis Paris président s'il te plaît. Une minute le bali comment. Je n'ai pas batuka que bientôt là na Congo Millennium Bourmon na groupe Robot quoi. Bozo mon appena film asika to banda donc pour mangambo ils ont annoncé des films toujours annoncé film asika ndé to banda na Congo Millennium on a en collaboration avec Yemoko boss ya Congo Millennium donc bon mon film asika zo banda donc bientôt neto le dans mangambo ça dans la préparation film Tatiana Kobo sanati fo bisaba na poto que to ça l'émission télé réalité. Donc, bon, il y a parlé par maman chérie, nana Amélia, bon, on a qui parlait qui toko et avantage. Balobi, to lo ba auto zanango, mais auto zanango te, to lo bate. Eh maman Hélène Landu, moté ma papa Blaise Francisco. Donc, tout ça l'émission est à télé-réalité, bon, c'est la pinza. Donc, la manda ko te ndako na auto que ça ndaka mutu mususu te, na ndaka maman chérie.
Merci beaucoup la souveraine, merci beaucoup na groupe Rehoboth Mobimba. Et merci aussi à toi, Jires Mwanda Bilili et Lenda. Merci à Jordan Kambala pour le montage. Os Osango, le président. Et merci aussi à Champion à ma gauche depuis Paris, éternel champion. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Cécile Osango, Motema Serge Katembo. Voilà, Tropé Sango. Motema Serge Katembo. Eric Lusandou, le noble de Gaulle Mavinga, le roi. Motema et à la reine Agnès, on a entêté la ké, ma fumbe. Bobby, vraiment, moi, Sindé à mon tête, la Kitoro Wapi. Et merci aussi à celle qu'on appelle Lolita Waku depuis Paris. Boza tellement, voilà, tellement ébellé. Na l'elabino na nenga moukiete. Donc, Sokinza Mbazongite, retrouvez-nous prochainement. Jour où il y a une émission, voilà, pour finir notre émission aujourd'hui, maman chérie, on peut s'absolument numéro contact pour nous. Oh, nyonso, boza na besoin, mais déjà en Congo Millennium, botika la scotché branché parce que bozoara ba série nyonso, y en a Amélia to peut ba film nae, awa na Congo Millennium désormais, mais to annoncer bino déjà kala minte bo vivre vie naie, ndenge ni nya vivre vie nae na ndako nae sur scène, moi wenza sala rango ndenge ni to laksa no rien que ah bien que na wenzete, OK ndawa. Voilà, numéro contact rapidement. Numéro contact pour nous benga biso na ndenge président ça demande pour na caméra pour nous soutenir biso. Bobengi ngai numéro nanga moko plus 243 89 61 26 309 na bandeli plus 243 89 61 26 309. Bobenga vraiment pour na dérangement té. Pour na makamba kitoko ya musala ma mette moi yo masoto sola ki tango yo sunga petit na yo. Willy de Bundes, merci beaucoup. Eric Lusandou, le noble Maboko Bank, ça dit son a quoi $600 na okipete. Pour na ebige na l'autre banque mondiale. Eric Lusandou, merci beaucoup à toi. Cécile Osango, vraiment geste ana lobi sala ki nga vrai bien. Papa Ricky di Benzi Bobby, excellence dans la simplicité, mon boss. Motema ya maman Ngouli, maman na Jason, moi na mokonzi ya kota kaboloro te. Ba journaliste engagé nyonso Tatiana Osango vous aime beaucoup. Toujours au milieu du village, naza wana po na bino. Émission l'invité pour continuer vraiment et à aimer page Nabiso et puis sur moni pe émission nanga ko hésiter te ko partager yango parce que journaliste au pe sabino honneur yeyo et boboto bondeko eko ba ko na mabota mabino équipe Mobimba ya Congo Millennium to pe sabino vraiment merci sinon soki nzamba zongite retrouvez-nous prochainement na numéro mususu toujours na émission l'invité allez au revoir bye bye.